Donc la fille a joué le rôle il y a diable. Ce que bien, na parcours il y a la fille. Abandela lika ke pas pasteur Mike Kalamba ite. Azana esika oya wuti a réussir na mission na ye. Ozolanda, si a approché que le pasteur Mike Kalamba avec une seule objectif. Yo Ozolanda, oui, pasteur Mike Kalamba oui a sali mabe. Mabe ngo ezali nini? Ko coucher na o ezali femme mariée. Moi si a mutu babanga kaye. Moi si a mutu baki makaye ko sans ardete. Soko lingo vivre longtemps na mukili. Respectez-moi si ya mutu. Ozolanda, to sabanga moi si ya mutu. Ba j'ai ba rapport tazo fongolate. Tellement qu'elle a insisté na rotoke porte ya Mike Kalamba na moni jeune garçon moko boya bimi. Ba vivara na Mike Kalamba, jeune garçon na bimi atuninga. Ozoluka nani na ebisie nazoluka pasteur Mike Kalamba. Garçon na ebisinga zela depuis atelemisenga libanda. Na telemi libanda amba ya koti singa na kati ndaku na lupangu akoti nga na lupangu to suki lokwa na veranda so veranda yango yemoko pasteur Mike azwebisanga lobi omoni ndaku nanga na kati eza na désordre makasi moyen na koti so na kati ndaku nanga ezate effectivement na libanda pe esika ototelemaki na ye pasteur Mike Kalamba désordre pe zalaki babiloko ezalaki en place te. Bible zoloba na biso, qui es-tu pour juger les hommes de Dieu? Qui es-tu? Yo zanani po banda ko juger bozali komi bendela ba malheur bino moko. Na souhaité pe divorce te. Na sengi na yo, zwa mwasi na yo. Ozolanda zwa mwasi na yo. Bate ya encore liloba ya Nzambe. Po ndenge za lezaka ka vie papa Mike Kalamba ndeza salite. Même pe na vie na ye. Na ye moko pe mwasi ozolanda et alors afanda et alors ngai pe René Abiri et ton frère ya Mike Kalamba na sengi na yo pardon pe na sengi na ba chrétien ya mokili mobimba na acte oyo esalami ya na muto azalaki criminel abomi abongoli motema ozolanda soki batu bako akozala inacceptable pa ya batu mais epa ya Nzambe ko abandonner ete na kombo na Yesu ozomona muta bukana lokolo na priele mutu pe lokolo pe songi normal ozomona mutu bakata loboko na sali prière loboko ebandi ko bota pe ezongi normal ozomona mutu misu balongola po misu epolaki basali prière misu mutu ezongi na kombo na Yesu, c'est-à-dire que au nom de N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout, c'est Concept TV, la chaîne du moment, abonnez-vous massivement. Alex Ngandoumou, maman, les Benjamin de la presse, vraiment un grand merci. Tout soutien Arabiso, Balandarabiso, partout dans le monde, merci. Na Lotis Malandi Design derrière la caméra, merci la maman, fille, maman Masolo. Il y a Papa Das Milandou, merci à toi les jeunes boss, le fils d'Ipea, Pachamou, et moi, la maman Linda. Patrick Trifazé, Courant, Yachine, Gombe, na Gombe, 32 ans de pouvoir, Guy Basket, mon konza double continent, la Peso Bambote. Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor, mon vieux Ikoveri Ototombe, sans oublier mon président Fleuron Piana, papa na Flair Sim Piana, il y a fondation FOFM. Je pense Nabata que vous avez vite compris que je suis avec l'évangéliste René Abiri, Tomeka Kosolane, par rapport à l'actualité, où on peut toucher vraiment na côté à chrétien, ne bat bakabola, batamukilina, bapagano. Tout sur la passe que Babylelo likabukoli côté vraiment ba chrétien no mo boyibi actualité ça affaire il y a pasteur frère Mike Kalamba et la sœur Zaïba et puis tous en affaire le prophète Francis Tantou Joël Francis Tantou ou a pipé ba makamunezo bima vraiment belé. On va essayer de parler avec ça avec l'évangéliste René Abiri. Donc nous avons invité déjà Kotara Poto Sololanai. Bonjour l'homme de Dieu. Voilà, bonjour Nayo et puis bonjour Nabana Nzambe au Bota Labiso partout dans le monde. Sikete Nzambe apambola pe kimia ezala na mitema na bino. René Abiri oboyebi évangéliste. Donc je suis l'épi na profiter na occasion na pe sambote
Donc, ce moment, Rena Birilelo, très bien habillé. C'est grâce à maman Nabiso, Anaster Fraser, madame. Donc, vraiment, Bambo Tebele Sika Zali. Et puis, na maman Nabiso, Paola Schengen Kilo à Londres, Zambe Apambola Sika Azali. Homme de Dieu, je pense aux appels Moutozara, déjà dans le internet, ou l'andara, tout le monde a dit surtout. Actualité, il y a frère pasteur Mike Kalambai, où la vidéo est circulée avec notre sœur Zaïba. Éviter na ngambu na tant que musali na nzambe comment na ba vidéo wana ozali à l'homme de Dieu frère Mike Kalambai ou passer la mampe ya minene kotala nenga bimina femme mariée ou pezolo ba mala ba nenge tout na éviter na part nous se trouva qui on ndengene. Aujourd'hui là et ça là vraiment moi passi tant on a monaka image ya biso ba chrétien ndenge ezali déformé ndenge ezali mal interprété mal prononcé ndenge tozali menoncer na ba critique topé na batu oyo ba lukaka ko dévaloriser ou ezali religion na biso chrétien biso ba otondimeleli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et du coup pasteur Maki Kalambai c'est vraiment un homme de Dieu. Ezali problème moko oyo il faut ezala régler. Surtout pas na biso ba chrétien ezali problème oyo senga il faut la régler na basali na nzambe oyo yo ba yebi pe makomi na nzambe ba trouver pasteur Mike Kalambai et puis ba trouver pe na la sœur Zaidi ba trouver Zawadi ba trouver pe na la sœur Zawadi po na koluka koma ko éteindre ce feu likambo yo e bandi lelote. Ezali Kambwe Banda depuis Kala. Quand la fille a commencé à m'énoncer à propos de Kebape Saembongo pour qu'elle ait étouffé, déjà pour comprendre, la fille a joué rôle il y a diable. Vous reprendre. Donc la fille a joué le rôle il y a diable. Ce que bien, na parcours il y a la fille. Abandela lika ke pas pasteur Mike Kalambai te azana esika oya wuti a réussir te na mission na ye ozolanda ti a approché que le pasteur Mike Kalambai avec une seule objectif yo zali femme mariée nanda ku ya mutu oye ko se retrouver ndenge nini ya muto yebi pe kazali célibataire na kati pe susu ya chambre déjà yo moko mwasi conscience no tozo longola makolo no na ndako mobali na yo ozo kende quelque part ba kitisa yo kaleson donc et ça là so monter ozo reprendre donc na côté pe mususu to ezate que notre René Birazo défendre pasteur Mike Kalambai non ozo landa oui pasteur Mike Kalambai oui asali mabe yango ezali nini ko coucher na o ezali femme mariée moi si a mutu babanga kaye moi si a mutu bakima kaye ko sans ardete soko lingo vivre longtemps na mukili respectez moi si a mutu ozolanda to sabanga moi si a mutu ba j'ai ba rapport sexuel yango moni génération oyoyo ezali vraiment na ba scandale ebele ozolanda. Oui, pasteur Mike Kalambai a sali o akoke ko salate et déshonoré et sali keba finga et sali keba loba mais peuple de Dieu ngai nazwa ki vision il y a de cela un mois passé je profite de l'occasion na loba yango lelo parce que ndeno loba et salanga passi lorsque je suis en train de voir batu bazo loba ke Mike Kalambai aza nzambete pona erreur oyo asali mais batu bazo bosana que dit les écritures par rapport à serviteur de Dieu oyo akoyisami. La Bible nous dit mon serviteur tombera. Aujourd'hui, 7 fois. Donc, c'est-à-dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois, Nzamba lembi serviteur n'était. Donc, être tombé dans le péché, cela ne veut pas dire que tu n'es pas de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Ozolanda, ne touchez pas Nawe Nanzambe. Ozomona Saoul, déjà balongo lié Nanzambe. Mais David a zobanga commettre sa main sur Saoul. Vous reprendre, préfane Mouto Kouta Bomaki Saoul, David a Bomaki. Pourquoi as-tu touché le roi de Dieu? Donc, quoi ya, topé et kobo o Mike Kalambai a sali, et zali synonymité, topé langage te abatuba lobake note, Mike Kalambai n'est pas de Dieu. Un mois déjà passé, Nzamba bande kolobere langa po na Mike Kalambai. Malheureusement, po nanga na lobaki na été po na zala numéro na téléphone. Okay. Il fallait qu'il n'aille bisaye pour
à milengela. Ozo reprendre. Sinon, je ne l'ai pas fait. Pour nga René Abiriso Ginzamba Lobi na lobara. Son Zamba Lobi te na oyate ko loba pour na faire plaire mutu. Na serviteur de Dieu ondima te etalio. Ozo reprendre nga na teyo liloba bongola mutema oboyi etalio. Le salut est individuel. Okay. Nazwaki message ya Nzambe concernant papa na biso Mike Kalambai un mois avant. Na monaki bazola kisanga na vision. Na se diriger ti na résidence moko quelque part. Et si ka oye Mike Kalambai azalaki na toke porte mutazo fongolate. Tellement qu'elle a insisté na toke porte ya Mike Kalambai na moni jeune garçon moko boya bimi. Ba vivara na Mike Kalambai jeune garçon na bimi atuninga. Ozo luka nani na ebisie nazo luka pasteur Mike Kalambai. Garçon na ebisinga zela depuis atelemisenga libanda. Na telemi libanda on a moni ke na oumela. Na zui téléphone na bengi ye moko Mike Kalambai. Allo pasteur. Nazali awa liboso ya porte na yo. Pasteur ebisinga attends-moi j'arrive. Wana na kata vision. Pasteur aye ko bima libanda. Pasteur Mike Kalambai akoti singa na kata ndaku na lupangu akotinga na lupangu to suki lokwa na veranda. So veranda yango ye moko pasteur Mike azobisanga lobi omoni ndaku nanga na kati. Eza na désordre makasi moyen na koti so na kati ndaku nanga ezate. Bonsoir mon frère. Effectivement na libanda pe esika ototele makina ye pasteur Mike Kalambai. Désordre pe zalaki babiloko ezalaki en place te. Il faut quoi ajuster babiloko ba mabende de babiloko eza vraiment na place nango te. Il y avait vraiment beaucoup de désordre. Or c'était un message codé et pas ya Nzambe nga na comprena ki angote. OK. Ezali langage codé. Ozolanda. C'est-à-dire que erne kokota na Facebook Nathalie comment est-ce que bazo finga pasteur Mike Kalambai à cause ya lisumu oyo papa na biso asali papa na ngai soki eza na moto ya limbisaka na vie eza Nzambe et puis ba chrétien bobo sanate vie chrétien efandisami na kati ya pardon soki oyebi ko limbisa ndeko na yo te yebe toza no mo Kristo te. C'est ça. Oui, Mike Kalambai a péché, mais c'est notre frère. On ne peut pas exposer Mike Kalambai et pas les musulmans, Mike, comme un instrument, insulte na bango et pas les marabouts. Et là maintenant, je suis en train de voir bangangana, marabout, banani, bimi suko na télé, bazu suko sujet à Mike Kalambai pour prendre des forces sur ça en disant que non botel la babiloko ba chrétien non. Oui, mon serviteur, Dieu lui-même prend charge de son serviteur. Okay. Mike Kalambai ne te décourage pas. Comme on a déjà na mona kinda kwa Mike Kalambai na désordre, peut même na verananda na désordre, ezali message. On Nzamba lobela nga pe atali singa ete vie à Mike Kalambai ezali vie moko ya bienté. Il faut à se repentir. Et alors ce net message à boy. Son abin adressé on a papa na kolo bango boy na télé te. Il faut na poussana na luka occasion ni ko sala ete na mona na ye na talisa message ndenge esengeleli. Ozolanda wana ezali message o nazwaki pona papa na biso Mike Kalambai et par là je comprends ce que Nzambe a avertir nga. Pona likambu ya mutu, pona nga je comprends automatiquement que cet homme-là est un élu de Dieu. Bible zoloba na biso qui es-tu pour juger les hommes de Dieu? Okay. Qui es-tu? Yozanani po banda ko juger. Bozali komi bende la ba malheur binomoko. Le loyo oui c'est bien bon Mike Kalambai. Asali mabe oui asali erreur. C'est notre frère. Tokoki kokotika na kati ya mabete. Nous sommes des chrétiens. La vie chrétienne est fondée na amour, na unité, na fraternité, na soumission, na humilité. Ozolanda et puis na pardon. Maintenant, fruit de l'esprit wana. Ozolanda, c'est notre frère. Torobengane pourquoi Bible zope sa biso ndakisa. Wana Jésus zope sa parabole. Ya mwana oyo asengaki ba bien pa ya papa na epo akende ko sala vie na ye. Mwana azui ba bien pa papa na ye enfant prodigue. Akei ko sala oya koke ko sala. Mwana kei na a utiliser mbongo asali du n'importe quoi. Bible zoloba vie et comme elle là qui mwana wana makasi pasi. Et du coup, l'enfant s'était retourné en lui-même. A tel lobité non. Awa nazo souffrir.
awa na olala banzala mais pas ya papa na ngai bana misala kutu bazo place ezali ebisa ngai asali nini azongi sikoyo soki mwana oyoyo abukaki mibeko pe azongi na ndako ya papa ne papa na ye ayambi ye boni bini biso ba chrétien siko tozanga koyamba ndeko na biso oyo akweyisamaki oui papa na biso mobali ya mama na biso Zawadi je pense que na makambu oyoyo nga na souhaité séparation te na souhaité pe divorce te na sengi na yo zwa mwasi na yo ozolanda zwa mwasi na yo bateya ye encore liloba ya nzambe po ndenge ezalezaka ka vie ya papa Mike Kalamba ndeza salite même pe na vie na ye moko pe mwasi ozolanda et alors afanda et alors ngai pe René Abiri étant frère ya Mike Kalamba na sengi na yo pardon pe na sengi na ba chrétien ya mokili mobimba na acte oyo esalami ya papa na biso Mike Kalamba bolimbisa ozolanda bolimbisa bozo vraiment ba place na mitema na bino ozolanda bazoloba na biso le linge sale se lave en famille oui notre frère a quoi isami mais toi approcher papa Mike Kalamba total c'est que du la Bible face ya ba makambu oyo face ya ba makambu oyo et après nde tokoyeba comment on peut faire c'est ça. Voilà. Merci bien évangéliste René Bir na landi vraiment na bokebi. Mais quelque part na Bible parce que na bosse na nga verset et komami mutu oya yebi surtout na justice. Les sengo peut-être na mutu yebi justice yebi loi te akoyisama. Mais malheur na bato oyo ba yebi loi ba koyisami kana mibeko. Pasteur Mike Kalamba était que pasteur l'homme de Dieu. Na mibeko bat bola na biso pardon bo tenir biso penda regarder peut-être na ba terme ezobima ko sala rapport sexuel déjà na mwasi na ndenge ya simananus eza péché. Pasteur Mike Kalamba est bien ou bien. Ce qui étonne les gens pour utiliser les sous façon de pénétrer avec force de tout le monde dans la vidéo ya frère Mike Kalamba a utilisé vaseline. Déjà des plus pire parce que pasteur Mike Kalamba a yebi la parole de Dieu. Oui, OK quoi isama. Mais au matin à niveau parce que oh mambasali ba bengango abomination déjà na Bible. Na habité na péché na abomination. Différence ni que za wana. Papa langa peu importe grandeur à lisu moko sala na vie. Soki ozongeleli nzambe ogumbi mabolongo na yo lobi kolo limbisanga nzamba olimbisa yo ozolanda donc nzamba za lokola batu te ndenge batu bazo calculer nzamba Dieu ne réfléchit pas comme nous on réfléchit nzamba za nzambe muto kozwa ka place nzamba za te omona muto azalaki criminel abomi abongoli motema ozolanda soki batu bako akozala inacceptable pa ya batu mais epa ya nzambe nzamba ko abandonner te ozolanda papa na biso Mike Kalamba na otiko lobano na prophétie nzambe déjà alakisaki ngai ke vie ya Mike Kalamba eza bien te désordre et bandit d'abord na kati ya ndaku na ye ozolanda. C'est-à-dire quoi? Na makambo to eleki biso ba chrétien il nous faut tozwa sikoyo leçon. Leçon wezalinini. Vous savez lorsque tu sers Dieu et que tu es en train de marcher na vie moko boya bien te. Sache-le qu'un jour le Seigneur va te dévoiler. Ozolanda, c'est que l'homme aura semé, il a moissonnera. Ozolanda, oui. Ce n'est pas seulement que lui Mike Kalamba qui fait le péché, ou soit toi seul il sous pour toi incriminé dans plusieurs sujets. Et alors combien de serviteurs de Dieu qui font des choses, pasteur Moussous, non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses aux Hollandais, mais il y a important, je profite de cette occasion de m'adresser na baye oyo bazali ba kambia église de réveil na kati ya mboka Congo. Vous devriez savoir comment protéger l'image de notre religion. Nous sommes d'une religion qui est forte et formidable. Nous sommes dans une... C'est-à-dire que le Jésus que nous avons cru, azali Jésus à n'importe qui. Azali Jésus, oh yo yo, azo seku sabibembe. Na kombo na Yesu, ozomo na mutabuka na lokolo,
na priele mutu pe lo kolope songi normal. Ozo mona mutu bakata loboko na sali prière loboko ebandi ko bota pe ezongi normal. Ozo mona mutu misu balongola po misu epolaki basali prière misu mutu ezongi na kombo na Yesu. C'est-à-dire que au nom de Jésus makambo ezo salema. Maintenant comment tozo kokate à mesure ya ko se protéger. Déjà biso moko na biso moko ba chrétien to lingana nje. Bref anetala non na ba commentaire. Ndenge ba ofinganga. Bref, anetala la ba commentaire. Bref, aneyo moko tala la ba commentaire. Ozolanda. Oui, c'est vrai mec Kalamba ya sali masumu. Alali mwasi ya mutu. Ainsi de suite. Mais biso ba chrétien. Aujourd'hui là ça m'étonne. Donc ba pasteur ba isolé, ba abandonné. Oh non mon Dieu. Merci. Nebisayo, ce que j'ai vu dans la Bible, et ça la mwasi moko boye. Bakanga qui est en fragrance de lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Bazui moi na moi si wana ba memiye et pas ya Jésus. Oh, croyez que muto ko condamné. Bazui Mike Kalambai ba memiye et pas ya Jésus. Oh tokangi Mike Kalambai na ekobo. Oh tokangi Mike Kalambai. Ah non, non ebisa moto moko. Tika mukile condamné yo. Mais tant qu'on m'a devant Jésus, zamba opé son solution. Zamba opé son victoire. C'est ça le monde. Le monde ne va pas vous aimer. Tu moni moi la moi si wana zawadi aye na mission. Yango la Bible zolo ba na biso na 1 Pierre 5:8 soyez sobres et éveillés car votre adversaire le diable rôde comme elle rugissante. Ozolanda de azorode azotelema wana pona nini pona koluka comment ko détruire. Non non ebisa yo muto telemaki opona ko combattre vie ya Mike Kalambai nazo ebiso que lelo o échoué. Ozolanda c'est-à-dire que batutu o ba se complotaki pona ko faire humilier ko détruire image na biso ba chrétien ya ke biso ba chrétien to samba to bima ba aventurier webi lelo yo so webisi mutu mususu yaka na église mutu azo préféré ko kende pa ya nganga mutu azo banga ko ya na église ebi ke ba ko lalelanga mwasi e ba ko sentelenga bana. Donc c'est-à-dire quoi? Ezali ba banganga batiki banina bango baye balati siko image na biso ba chrétien bazali ko luka ko sala ba makambu pona ko attirer masse. Bango wana ba faux docteur, bango wana ba faux prophète. Voilà pourquoi je mets en garde. Moutounio soit zol porter image ya chrétien, mais or il n'est pas chrétien. Ayeba et la Bible nous dit même les séjours de mort ne préviendront point devant la porte de l'église. Et alors yo mutu oyo ozoya kosala mascarade. Oye ozola ta kombo ya Jésus pour se faire enrichir. Ozola ta kombo ya Jésus pour osala ba makambu na yo ba aventure na yo, o sentaka ba mama batu, sentaka ba papa batu et après ebima ke note ba chrétien, bazali batu mabe. Non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes là. Nous sommes des réserves de l'Éternel. Nous sommes des gens appelés, élus, à bien parler de la part de l'Éternel, à dire aux gens de laisser le péché, d'abandonner le péché et de venir vers Christ. Aux Hollandais, voilà pourquoi je vous dis, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Yo oyo sambelaka, sambelan zambe na bosolo. Aux Hollandais, yo oyo sambelaka, sambelan zambe na bosolo, lukan zambe na bosolo, zambe asalaka. Makambu oeleki papa Mike Kalambai tobo sana yango ezali déjà le passé donc déjà mai ici déjà sopani ya kolobezaka kabolimbisi na ba papa na ba mama o bozalaki dessus bandimi bolongo église te bandimi o mama so Micheline Chabanya yembi bolemba te. Voilà. Merci bien évangéliste Reda Biri. Voilà. Dernière question poto qui n'a absolument déjà na souka. Mais habiter ceux qui topent à l'homme de Dieu, le prophète Denis Lessi. Raison. Parce que ce d'hôtel bien marmoning et kende, un ming na l'église aux en limité. Le pasteur Denis Lessi dernièrement na ba mikoleleki, aloba ki ba pasteur tout au bazan na l'église ba limité wana, zamazo revêser ba misala na bango. Il a certaines personnes qui ont fait ces raisons par rapport à Marambutozo Mona. Surtout mon frère Mike Kalambai. Tout ce qu'on a voir même le pasteur Moïse Mbie en pleine prédication, que ça là-bas clash.
Pardon, c'est ça, pardon. Comme ça, déjà, bah, clash pour dire qu'il y a des besoins, on va comploter. Non, ça, direct, tout ça. Bah, tout balandi, ça, quand tout le monde peut sous m'emboler, il y a entraîné un pasteur Marcelo. Et puis, tout le monde a le prophète Joël Francis Tandou. Mais si je me trompe pas. La question, Moko. Ok. Ouais. Mais sinon, au moni, ndengo lobby que le pasteur Moïse Mbiye, azo, ça, la logo, la moi critique, soit moi, ni na cher. Pasteur Moïse Mbiye, c'est vraiment un pasteur que j'aime beaucoup. Et Azali aussi, na ba race ya ba pasteur ovmanga na sepelara ming na lingama ko copier ba exemple moko ya bien aux Hollanda. Okay. Mais sinon la chair est chère pour des gens qui sont chers. Au moni bato totele maka pona tote ya liloba ya Nzambe. Baza ba imbécile na bisote. Baza bazoba na bisote. Bato bazalaka ki afuti transport na ye a démarrer mutuka na ye akei na église. Na bana na ye tango mususu bafandi bazalaka bazoba te. Et alors temple ya Nzambe cher ezali lié ya compte à rendre te. Ya ke bobeba na kina mutu na se azela lelo na ko matele na cher na ko mata na cher non wana ekomi kibo pagano wana ezasu kibo Nzambe te. Okay. Mais l'église doit être conduite par l'esprit. Jésus étant esprit, quand il est arrivé à Kouti, Ezali Batou, Bazali côté Kanakati, à temple, ainsi de suite, la première des choses, Jésus a dit, bon détruire temple, et je le rebâtirai dans 3 jours. Là, Jésus a parlé de la spiritualité. Et alors, Moutou, Ezake, Tobe Banina na Banzela. Naye na cher na bandi lisuko luka ko sala ba clash ainsi de suite wana ezali ki bonzambe te wana ezali ke to komisko ko salela o ezali ki bomoto aux Hollanda. Donc un tout petit conseil par rapport à ça, peut-être le pasteur Moïse Mbiye n'a pas l'idée sur ce que vous êtes en train de dire. Peut-être ya loba ki na etamsu makambu mususu na volé mususu. Et alors pour na pasteur Denis Lessi, pour na prophète Denis Lessi, prophète Denis Lessi azalaka idole nanga. Donc c'est-à-dire que na ndenge ngana ponga na koli na bonzambe. Donc na nela bando tela ma TV na bando komi lobelela un jour na vie Nzambe sunganga na koma côté ya lokola ba prophète Denis Lessi. Aux Hollande, donc na koma côté ya Nzambe na banda ko sakola, c'était ça. Denis Lessi azalaki exemple pour nanga. Mais aujourd'hui là, je peux vous dire la vérité. Le prophète Denis Lessi, je lui respecte beaucoup, mais il n'est plus mon exemple. Aux Hollande. Par rapport? Non, je ne parle pas de par rapport, mais sinon je lui reproche de beaucoup de choses personnellement qui n'arrangent pas mon ministère. Okay. Aux Hollande, à laquelle je lui dois beaucoup du respect, étant prophète, pasteur, responsable, ainsi de suite. Dans un sujet, je me réserve sur ce point-là. Et alors, dans un sujet, il y a pasteur Joël Francis Tatou. Bon, Joël Francis Tatou, Azali, un serviteur de Dieu, mais sinon je me rappelle la vision moko na Zouaka parce que Joël Francis Tatou, il y a Obozo Monote, il y a l'église Philadelphie. En époque, na bando qui est une église à Philadelphie. Joël Francis Tatou, ce qui a l'ongwa église de Philadelphie, c'est par précipitation. Il a cherché à se faire voir. Au moment où le pasteur Roland Dallot avait une autre calcul sur lui. Ozo reprendre. C'est-à-dire il s'est fait précipiter. Aux Hollanda, ce qui est l'autre comme na moba mère de Belé, na kata religion na biso, ezali batuloko la ba Joël Francis Tatou. Na ndenga mabete. Ozo reprendre. Donc amemi qui teti moko be ki banditisme. Na sens que na faux prophétie. Bon, sinon, ma prophétie, il faut qu'on examine. Ma prophétie, il faut qu'on analyse. Il faut qu'on les prophéties panzi mabota. Parce que récemment, tu as sa prophétie bengi muntu katabo salozabo. OK, zala ki normal ki on a bandolo balango prophète. Na le ki pena audio moko boye, ya pasteur azo solo là na frère note je suis là 30 km et tout, yaka moi je me suis déplacé pour na ya poto beta makembese. Ozo reprendre mais sinon prophète déjà Sorozo Zela Bamakembese Ezabiente. Je ne suis pas contre le prophète Joël Francis Tatou, mais je suis contre
tout ce qui est mauvaise œuvre. Parce que makambo ya zosala, peut-être pour na yezo PC honneur. Mais biso ba chrétien, biso ba vrai chrétien, ba biso to gumbaka mabolongo. Ba biso to kitaka boy 2 heures, 3 heures. Nazaka boy na prière na oloba nzambe sunga. Ale yo oye na ba aventure na yo na ba faux prophétie. Ale entre-temps, bazo beton na sima. Ozo violer baser parce que ozo bebisela de banganga bozongela kopu na bino pardon biso bakolo Yesu tozongeli musala tobunga ki biso bakolo Yesu tozongi biso bakolo Yesu tozongeli bonzambe na kobanga nzambe na bosolo c'est-à-dire que papa botika makambo wana ozo mona ba prophétie moko bozo tala vraiment prophète Joël Francis Tatou na sepelaka na courage na yo. Tu es vraiment un courageux. Et Nabandenge no kotala, je comprends que vraiment un bon quinois. Osez reprendre. Mais sinon, prophète essaye vraiment de chercher Dieu, le vrai Dieu. Ce que Zalina ba prophète oyo bosimba ki ba kisi. Po botala ka batu na ba image. Bosimbi ba kisi po bosale la batu ba voyance. Je vous dis c'est le moment de vous convertir. Parce que bokoti kala ko avancer parce que avant bino boya na ba voyance wana eza na banganga baya koleka kutu obozo sala basuka na mabele basuka na mabele ozo reprendre. Donc sinon pendant que je suis en train de parler je suis en train de voir quelque chose mais sinon no lobate pour biso ta ba prophète so toton bisara batute to kendaka na makambo loba po bato ba sepelate mais sinon je me réserve mais sinon soki nzamba sungi prophète Joël Francis Tatou soki to kutani na ye na webise message na avant que na lobango na télé ozolanda avec beaucoup de respect que je lui dois prophète vraiment jusque là je ne sais pas de quel côté tu es. Ozolanda, j'essaie vraiment d'analyser, j'essaie vraiment de voir Nandengo Zalaka, Nzamba Memanga na Philadelphie. Parce que nga na tambola na Nzambe. Une fois na la na permanence, sommet ezwinga, na bimina esprit, na moni esprit et meminga iti na Philadelphie. Déjà na loba yango ezala ya na ba réseaux sociaux. Esprit meminga ti na Philadelphie. To komi na Philadelphie na tuni nzambe na lobi oh Seigneur. Église na mona rabatu ebele. Batu plein batondi ti na ba terrain awawa. Nzamba ebisinga lobi moni bato to mona rabayaka wana. Bayaka po na ngai te. Ebele bayaka katala po na boy ebele bayaka po na boy. Na bwaki misu na kati ya église na moni il y avait que 8 personnes. Entre 8 ou 7 personnes. Na tuni nzambe po na mona ki ba koka pe bazala kena loka moi 2 4 3 na moni pasteur Roland Dalo atelemi lo wa yemoko ba serviteur otomona kawana o pasteur titulaire kinganya Philadelphie na mona ta moko te na vision na mona Roland Dalo atelemi seul yemoko. Ça dit beaucoup. Peut-être le pasteur Roland Dalo cause ala okanisa kazali accompagner. Or azali accompagner na ba pasteur oyo ba kota ba magie. L'église wana loso mona ebela batu bazana bayaka pona nzambe te. Donc c'est-à-dire quoi? Na tuni nzambe na lobi Seigneur, est-ce que na koki ko prier pona bato yo baza ben infirme awawa? Ayebi singa lobi oui. Okoko prier pona bango na pusani na bandi ko simba ben infirme wana bazo telema do so na simbika ka telema. So na simbika ka teleba o ba mona ka te bazo mona. Donc nazo simba bazo telema. Wana yale na kata esprit. Mbala moko to longwe na yewana to sala qui vraiment moi ba tour ebele le Seigneur a eu à me faire voir le tas il y a ba église presque tout na spiritualité. Je vis et j'ai compris, je regardais le monde comme ça. Ngai René Abiri, je regardais le monde comme ça. Au moins le comme le pasteur Mike Alambay. Pour écomelele encore pour la deuxième fois. Et koyate. Et puis pourquoi? Azui leçon oyoyo. Donc c'est-à-dire que ataba tu bobande côté alinga yo kate. Ozolanda. Donc azui leçon donc c'est-à-dire quoi? La Bible le bien, la réalité ne vous enseigne-t-elle même pas? On comprend. Donc c'est-à-dire que vie est enseignée. Vie est obligée. J'espère que na minute sonde solo la boue, il est en train de faire de renouveler l'alliance avec son Dieu. Donc le Dieu miséricordieux, à l'imbisio papa nabiso Mike Kalambai, prend encore tes forces
prends encore tes forces, ne te décourage pas à cause de ce que tu as fait. Okwei, ma bende otika la nesika okwei sami. Mais relève-toi. Prends de la force. Déjà au Seigneur, excuse, na peuple de Dieu, na population et monde mobimba. Oui, tolimbisio. De la même manière, moto oyo nzambe a accepté. Nga nazana ni pona loba non. Oh Jésus. Moto oyo nzambe a lobi l'homme selon mon cœur. Ngai na yana loba kete asa nzambe te. Non. Vous êtes en train de chercher la malédiction vous-même. Okay. Ne touchez pas au oin de Dieu. Ce n'est qu'ici au Congo qu'on ne respecte pas les serviteurs de Dieu. Donc sinon, peuple congolais, vous voulez être béni. Respectons tous le serviteur de Dieu. Merci. Voilà, merci bien évangéliste Renabir. Tout comme nous sommes déjà dans Souka et émission, nous sommes déjà presque à la fin parce qu'il y a une réalisation qu'on a l'autre déjà temps. Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir dans votre passage sur cette émission? Le peuple de Dieu doit retenir ceci. La Bible nous dit ce qui te koloba ete tozali basantu, c'est que tozali batona lokuta. Ozolanda. Biso nyonso tozali batu o totamboli na baekobo. Tozali bato totamboli na moyibi, tozali bato totamboli na escroquerie, totamboli na bamakambo ebele. To se repentir. C'est le moment, mes frères et sœurs. To luka nzambe na bosolo. Nzambe ba luka kae na makolomi balete. To luka nzambe, cherchons le vrai Dieu. C'est l'occasion pour toi, ma sœur, mon frère. Yona nondimela nzambe te comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Numéro nanga téléphone ezali plus 243 82 030 88 80. Bolanda ba escroc wana te o ba bengaka bino en disant ainsi de suite na kombo ya nzambe. Nzambe ayebi bango te. Nzambe ayebi bango te. Ngaye yo mukolo Yesu na ye. Ozolanda. Oseki ngaye yo mukolo Yesu na ye. Biso ne bakolo Yesu biso. Biso batoto la mukaka na 3 heures buka mabolongo luka nzambe Jésus telema nazo regretter pourquoi na lexa itananga na komela masanga na ko lukaka bandumba ko baluka gauche droite soki na yebaka mele na kendaka te meza peka bitumba ba kombaka ndenge komaka toujours ba distraction mais diable arrête. Au nom de Jésus, Nzamba Koumama. Voilà. Merci, c'était là l'évangéliste. Ba salutation nangai vraiment. Bikoto na lobi mabe bandeko bo excuser, bo limbi sa po ezali munoko. Na koza mutu na koko plaire kaka na mutu nyonso tuté. Ba oyo ba sepel te koko benga pe pona ko pesa reproche na koyoka yo. Et bambote nanga ya trop na batuto balingaka nga monde entier. Na moni mama Grâce Lumingu, venanga le sel. Mukubwa bilamba nzamba bandal idéologie toujours na bosanité évangéliste papa wana le prophète Denis wana bave na ngai wana bave na prophète Denis na mabanga na lobi esoko tamboli na bandal mobimba omoni mobali ya pembe frère à pembe vraiment prophète mabanga omoni azali wana salon Cabral salon bakataki apôtre Pierre tanga salara tour na bandal et puis na maman na biso kuna zotonga kombonde échappé veut dire que maison batonga biloko bien maman Paola Schengen kilo à Londres bambo théâtre na bosanité Cornelia Douci Givenchy Zamba Pambola yo te faut na pesa bambote rapidement pour na pesa lisu bambote te donc maman na ngai bozebele Céline mujinga wetu boza ebele ba maman na nga na lela bino fo royal kinalele mwasi ya mbongo ebele bambo théâtre bozali tellement ebele ba maman Cornelia Bwing na États-Unis boza tellement ebele ba maman ya koloba trop ezali nzamba pambola bino ba mama o bazala difficulté mabota tikete nzambe nanga pesa bino mabota ba mama o bazala difficulté mabala kala ndengo zolanda video kande video ezosi la malheur pesili na vie na yo kandenge video ezosi la malédiction pesili na vie na yo oya zonzima aloba amen au nom de Jésus parce que nzambo na olobele lazali nzamba maloba kakate mazali nzambo azo agir na puissance soko croire na makambo na zoloba na oloba amen non s'adresser siko na ndeko moko o abanda ko luka porte-monnaie magique ndeko o azale ko kende ko luka ba force na monde des ténèbres je viens pour te dire que il y a qu'un seul Jésus qui donne la force o azo pesa o force azo batelo pena biloko no pena bana na onyo surtout tikete
ete nzamba sunga yo mon frère kopesa confiance non na diable te bazokosa yo bakolia yo bana bakotrouble libota bakotrouble vie na yo yake pa ya nzambe nzambe nde mosungi nzambe nde mobikisi amen. Amen. Voilà, merci bien, c'était là l'évangéliste René Abirinde Tozo, vraiment terre partagé. Merci à nos peuples internautes tout bas dans le monde entier. Le numéro de l'évangéliste René Abiri est là. Bobengaye pour nos remarques, soutien la prière. Azawana vraiment reçu la nous. Merci à l'autisme Malandi Design pour la image qui toko. Merci à maman fille maman Masolo papa Das Milandu. Merci na batutu balinganga Jojo Mavungu na kati ya France, bienvenue Masulama, Gila Lusinzu na kati ya Cape Town papa na Giliana, Alain Chouza, Muluba ya Valère, Philippe Kandi na Pesombote, Amisha Mawazo ya Gila Bokungu na kati ya Lubumbashi, l'international Djogo Alaba latéral efficace na Peso Bambote Belé. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Glody Barkachek, Kilo ya Bandal depuis quelque part na Peso Bambote Belé, mon frère. Là je vois aussi ma sœur Gina Moulimbi et maître Ziko Maye et maître Akazitisa, maître Shigama de Bandal na Peso Bambote na l'international Sylvain Katunda KTD, millionnaire en kilote Micheline Zitisi et Lambert Kitoko, sans oublier Henri Bakou TGV na carte président Zotel Abisso, mon vieux papy moi quand la carte qui gagne Lionel Kasso, mon apoto de partout, na moni bongo Lissous Nathalie Ramazani, moi Sinzambe Antitache, maman na Maïla Onia, ma président William Ikona pour na mabanga vraiment le suki siwana, bo s'abonner sous massivement na Concept TV, bo partager vidéo ba commentaire de to sengara ezongela biso, on se retrouve à la prochaine, bye bye.